Walikali na maboka banguna. Bitumbe zalaki to bitumbe zalaki te. Kaka mode opératoire moko. Oyo ya Bukavu. Basoda ba replier. Nana yebisaki bango ba replier. Banda Goma Ekwea. Basoda na biso, ba généraux na biso, baza na ndolo. Mais oya pesa ki bango ordre. Bakanga ete. Na Bukavu, même chose. Lelo yo Walikali Ekwei. Comment Walikali Ekwei? Pour quelles raisons? Ba Rwandais touti, baza na sommet de l'État. Denis Nyakero azo yebisa Sandra Boye. Mokonza zalaki na réunion avec une dizaine de personnes. Ayebisinga réunion esili makamba solo la ki ekomi na M23. Oui, parce que masolo na bango. Mais masolo wana ba oye bimaki. Bato bazalaki une dizaine de personnes. Tilelo ata moko taza inquiété. Teyo ki teke moko bakangie. Totini mokonza mboka. Pona nini bakangi bakata wana te. Soki zalaki ngai bango nyos na bwaki bango na bolo moko tina koyeba nani abimisaki lisolo na Rwanda na tanga président Mobutu mama CC azalaki na bureau na présidence te mama Bobila Dawa gloire à Dieu elle est vivante azalaki na bureau na présidence te Laurent Désiré Kabila tikali kolakisa biso moi cité parmi ces trois maîtresses. Les Rwandais touti, Hippolyte Kanambe, Olive Lembe n'avait pas un bureau cabinet naye na présidence. Mais tout comme na président Félix Antoine Tshisekedi, Denise Nyakero, la Rwandaise touti, Dalila, azana cabinet naye na présidence. Elle travaille avec Bizi Makara, elle travaille avec Edi Gambere, Rwandais touti, chef à renseignement ya RCD Goma. Elle travaille avec Bifor Biselele. Elle travaille avec Azarias Rouberwa. Biro wana musala na yango nini, monsieur le président. Walikale na Kisangani eza mosikate. Barwande bobomi mingi. Kamere bobomi mingi. Dalila bobomi mingi. Bible lokuta na maboko. Peuple congolais, tant que tout ça va infiltrer la présidence, tant que Denise Nyakero, la Rwandaise touti, a besoin de main libre, il y a besoin de Oya Lingi, qu'on contrôle la police, qu'on contrôle l'armée, qu'on contrôle des MIAP, immigration Isaïaye. Elle sera partout. Tozana Kimia Mbokate. Elle est l'espionne de Paul Kagame. Et loko nini zo zanga na justice congolaise. Kosa la procès contre Joseph Kabila. Kosa mbisayepe ko condamné ye à mort. Olive Lembe na lobaki awa azana service. Ana service a mobali na ye. Akoma na femme seule. Akoma na lesbienne. Kobimana ba fille à théâtre. Boma bureau na ya cabinet mulili ya Denise Nyakero. Bureau na ekufa. Zon autorité sur Denise Nyakero. Hein? Pourquoi Babilo Kaboye? Pourquoi le Walikali Ekwei? Bon, Kisangani, non, to lingiso iloke kweyate. Est-ce que Bokango Olive Lembe? Procès au Salama contre Joseph. Bako condamné à mort. Bako botole biloko nyonso. Total, Denise Nyakero kokangate. Na ba fimi ba na poto wana na compte Denise somba bango. Comme ça bon esclave ban puku ba tufi na ye ba masuba na ye ba mukinza na ye. Mais ngaya kokingate. Popoli bon. Beaucoup de na ba palais, ba diaspora beaucoup de na ba palais, ba combattants beaucoup de na palais, ba congolais. Au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba, vous s'abonnez na Congo Dialogue. Info la sûr. Et repère ma solo. Dialogue esengi boyokani. Dialogue esengi bolingani. Dialogue esengi to sangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier. To s'abonner na Congo Dialogue Info.
esika nini bakomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino défenseur ya patrie na pouvoir ya peuple qui est représenté par le président Félix Antoine Tshisekedi, le prophète surnaturel MB Élysée. Toyoki sango biso nyonso ke walikali na maboko ya banguna. Tosali ba vérification, to koti na mozindo, il est vrai walikali na maboko ya banguna. Bitumbe zalaki to bitumbe zalaki te, kaka mode opératoire moko, oyo ya Bukavu, basoda ba replier, nana yebisaki bango ba replier, ba tambwisi na bango, na walikali bitumbe ezalaki te. Basoda bazubake na Kisangani. Depuis Bukavu ekwei na lelo walikali, mikole leki ebele, ba semaine leki ebele. Na mboka oyo Sud Kivu tozana commandant ya 3e zone ya défense Pacifique Masunzu Rwandais Tuti babengi sa na Kisasa te. Tozana commandant à 33e région militaire Gasita Général oya kotaka na mois de janvier balongoli congolais de père et de mère babengi sa na Kisasa te. Lela nina lobelo komoko peuple congolais Congo eza ya yo eza ya nga pe eza ya biso nyonso. Fanatisme eza mabe, loyenge eza mabe, Kasavubu aleka, Mobutu aleka, Laurent Désiré Kabila babomaye, les criminels terroristes rwandais Tuti Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila alingia zonga meko zonga kate. Lelo tozana mona mboka Félix Antoine Tshisekedi o biso to vote. Mena ko senga na bato mayele kopesaka mokonza mboka batoli, kopesaka mokonza mboka ba stratégie. Banda Goma ekwea basoda na biso, ba généraux na biso baza na ndolo, mais oya pesa ki bango ordre bakanga ete. Na Bukavu même chose, lelo yo walikali ekwei. Entre-temps, un mois yango ekoki, Conseil à sécurité des Nations Unies, et le bina ba Rwandais, ba bima na territoire na biso, tilelo ba bimite, et comme tokende na Angola, M23 AFC bakimi, et comme kokuta na ya Paul Kagame na mokonza mboka. Kuna na Qatar. Basololi nini cesser le fait. Mais cesser le fait oyo balobaki yango kuna na conseil ya sécurité des Nations Unies. To mituna mituna pe to raisonner to réfléchir. Oya kela yo nangane lilingi pe na ressemblance na ye komone Yesu Nzambe na bomoi. Alobi na mukanda na proverbe je suis la réflexion. Congolais tanga sou journote. Congolais liga comment la télévision, WhatsApp, TikTok, mais qu'on réfléchir, nous devons réfléchir. Comment walika le koi? Bitumbo est en front diplomatique, oui. Et ce qu'il y a, mais front militaire, ba faille est allé belé. Ba faille zanine, ba sodo, ba kota na brassage, na mixage, baza ko inquiété ba moté. Pour quelles raisons? Ba Rwandais touti, baza na sommet de l'État, la présidence. Na lingina le belo kwa mutuya. Batamayele, to raisonner, mboke za ya bisonyoso. Nalobaka tango yiso tango mokonza mboka sali loka kitoko. Mais soki likambo ezali, l'erreur infaillible,
l'erreur est humaine plutôt, tout homme est faillible, nakoloba. Yambona kende. Tolandaki TikTok, maloba ya mwana mwase Sandra na molongani ya président Denis Nyakero. Denis Nyakero azo yebisa Sandra Boye. Mokonzi azalaki na réunion avec une dizaine de personnes. Ayebisinga réunion esili makamba solo la ki komi na M23. Oui, parce que masolo na bango. Mais masolo wana ba oye bimaki. Bateau bazalaki une dizaine de personnes. Tilelo ata moko taza inquiété. Teyo ki teke moko bakangie. Totini mokonzi mboka. Pona nini bakangi bata wana te. Soki zalaki ngai bango nyos na bwaki bango na bolo. Moko tina koyeba nani abimisaki lisolo na Rwanda. Pour la présidence, na lobaki na bino hier, na zongeli la répétition et pédagogique, na tanga président Kassavou, première dame, azalaki na bureau parallèle na présidence. Na tanga président Mobutu, Mama Sese, azalaki na bureau na présidence Mama Bobila Dawa, gloire à Dieu, elle est vivante, azalaki na bureau na présidence Laurent Désiré Kabila Tikali Kolaksabiso, moi cité parmi ces trois maîtresses. Les Rwandais Touti, Hippolyte Kanambe, Olive Lembe n'avaient pas un bureau cabinet naye na présidence. Mais tout comme na président Félix Antoine Tshisekedi, Denis Nyakero, la Rwandaise Touti, Dalila, Azana cabinet naye na présidence. Elle travaille avec Bizi Makara, elle travaille avec Edi Gambere, Rwandais Touti, chef à renseignement ya RCD Goma. Elle travaille avec Bifor Biselele. Elle travaille avec Azarias Rouberwa. Biro wana musala na yango nini, monsieur le président? Musala na yango nini? Walikale na Kisangani eza mosikate. Bazo yebisa biso ba sanction wana litomba ezali. Président Outiko Kutanawa. Pas même 3 jours. Balobi cesser les faits. Tant que Balobaka cesser les faits, M23, Bazo Kobana Bitumba. C'est comme ici, moi na moka mouke, Balobi ne ko finga ka mukolo wanate. Moi na zo continue ko finga, cela signifie na simanae, bakolo bazali. La question que j'ai, na lingina tout na bande kolangai, ya mayele, ba fanatique intelligence corrompue, voilée, obscurité, bamindele, européen, tout le monde les États-Unis, ponga ina mon États-Unis, bazo sala masolo ya solo. Bazo sala biso jeté. Balingi bala lisa biso na front diplomatique pongité. Pour la nini, il y a une guerre économique entre l'Europe et les États-Unis. Bazo et la Congo. Bazali ko la Congo. Na ko pesa bino évidence. Démarche ya basango e uti na Rome. Bakeina Goma baleki par Kigali, bakena mboko yo tobengi Uganda, bakena Brazzaville, baeko kutana na président Macron. Malgré président décision ya conseil la sécurité des Nations Unies, organe exécutif. Malgré rencontre ya président Félix na Paul Kagame, basango bazaba imbécile baba zobate. Yo raisonné na ndenge na ngapela na raisonné na ndenge na. Ba européen balingi ba lâcheté, monsieur le président sala nangele zala na bokebi. Motasomba ke eloko na COP na 3 euros. Si quoi banako somba na 6 euros ou 7 euros. Avantage à côté nini. Monte la mutation sola. Peuple congolais tous à la président commandant suprême Bobongisa armée. Si j'étais le président de la République, basoda ou bakota na brassage, mixage, ba Rwandais touti, baza na chaîne na commandement na tcheba ngolibanda.
Nakitona, ba jeune recrue ya Bangala, bazola tsa bangonzala, pour motoza nakitona kuna Rwandais tuti. Ba soda lokola ba Obed Rwabasira, Rwandais tuti, à côté na 97. Ba Tango Fort, ti le bazali. Général Gabi, soi-disant Mouchi, Rwandais tuti. Général, chef maison militaire, Franck Itumba, Mujila Kasanga, Lokola Ngai, Moutazo soutenir Madame Denise, la Rwandaise toute, Delila. Donc, Ngai, ceux qui n'ont qui président, bateau n'a Chabon Pembe. Pour ataba fouti ba soda la biso $2000 par mois. Ko banana likili, na soda premier rang. Tili kolo ba komina tala ba $10,000. Tant que chaîne ya commandement ya armée na biso et kozala na maboko na bateau ba uta na brassage pe mixage nyonso tokosala banguna bakoyeba banda na zongeli conseil ya sécurité des Nations Unies et pesa mitindo c'est le fait babima il a fallu encore l'américain va faire sa ordre na émir Motambusi ya Qatar kaka bango mbale bakutana monsieur le président Félix Yabiso na le Rwandais tuti Paul Kagame na 45 minutes basolola ki kaka makambo ya cessez le fait te to bana mikete to za bana mikete to zali bana mikete. Peuple congolais, to telema, to sunga mokonzi mboka. Même les Cambongois vous allez pas si to sunga mokonzi mboka. Na kutangela bine loko moko bakangi un Indien azana babiloko ebele na Congo wana. Bazuye kuna na CNS. Eza malamu. Mena koloba boye balobi ke a cité kombo ya ba généraux bakokanga bango indien wana akosala boloko atteinte à la sécurité de l'État bakokanga ya akosala boloko c'était multimillionnaire Jean-Claude Boukassa yemoko azawana pro-rwandais oya kangie pro-rwandais atindaka bato ababu mangai pro-rwandais donc na komituna bakotika ye azali multimillionnaire bako expulsé ye na Chine tout mona 1 milliardaire bakangi babomi d'une part légèreté zali na sommet à l'État d'une part makambozo kende biente pour na ba infiltrer bazali président de la République akena Doha na Qatar période wara yebite pona nini batu bazalaka misatu na présidence bapesaka période wara ba information mokonza batu wana dalila mwasi ya président ya melamaka ndenge amelami atindi Jekoko engagé batu oba lukanga me bakosambwa bangona Roland Kachantali ya azalaka amelami atindi batu peuple congolais patrie eza moko patrie eza mibalete ekotikala pe kozala mibalete na fongoli parenthèse Noël oya loba congolais de père et de mère élection congolais de père Tchaniazawa. Ce qui Noël Tchani, si c'est Noël Tchani, si je n'ai pas bien pas prononcé, ou aux États-Unis, empoisonné na hôpital na Kinshasa. Côté à Gombe, na Wotanga Kombo na Ebiosika. Ba Rwandais basali nyonso. O ba benga pembe na président organe qui tenge yesu poison. Chimbombo poison. Papa le président poison o azaki diabétique. Kamere pas azaki diabétique. Il y a ceux qui coronavirus. Jacques Lunga poison. Ndekwa président cousin na ye akufi poison bake kunde na Londres. Ou aux États-Unis Mundela poison
Balobini ke te coronavirus. Non, par Rwandais bobomi mingi. Kamere bobomi mingi. Dalila bobomi mingi. Bible lokuta na maboko. Basango bango wana kubazui courage bake bakuta na Macron. Macron alingi bisote, Sassou alingi bisote. Un peuple se libère. Na Kinshasa, bozala très vigilant. Indien oyo bakangi, totala, ceux qui barotia ina boloko. A mérité pe ba refoulé ete. Sora bimisi 10 millions, il y a liberté provisoire. Abimi, peut boire le à voyager. Parce que mouta immigration rwandais tout est rotique à abîme. Peuple congolais, il y a des choses qui se passent. Biso to ya banzete betela kake to banga kambula te to tout va normal. Pour tout ça là, to yebi. Oyebi mwana mobali abota maka mobali te. Ozana sexe masculin, ozana mobali te. Pour la Bible wakobi soit homme. To koma ka mobali, to tangi yango na philosophie. Elingo lobani, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais basi baleki na Congo, baza mobali me na robe. À cause ya ba miette. Ezalaka boyete. Bamindele ba aveuglé binoté peuple congolais, ils ont pris des mesures, ils ont dit ceci, ils ont dit président Koukendina, Koukutana na Trump, oui. Moto Trump ayaki na Congo, oui. Ezalaki utile, ma question, président Fachi na Paul Kagame bakutana na Qatar. Pe basololi 45 minutes kaka cessé de fait. Makamusu basololaki na kolobangwa wate. Tous à la président. Tokeba. Na lobelaki na président de la République. Masolo mususu bagoye bisayo okokamu. Pour président Trump a yebisaki mwana oyo Zelensky, c'est un président mais mwana. Leki mwana. Omoni ba territoire oyo ba ris ba botoli te ba récupérer zaki mabele na bango. Guerre ici là ba territoire wana ko réclamer en côté. Et siliga ki ozana nyongwa 350 milliards et siliga ki roi ya Angleterre a convaincre ma délégation EKI. Qu'est-ce qui empêche que Émir, Cheikh, Mokonzi, renseignement est bien, intelligence, Souka, oh, sciences politiques, service auto, Souka. Qu'est-ce qui empêche que Baké cesse de faire? Oui. Mais lobby a fait, cessez de faire. Lobby babotoli radicale. Qu'est-ce qui empêche que Fachi accueilli Nambokoyo, États-Unis, Bakutani? Nazo pesa makanisi nanga. Baebisi ke pona kimia ezala. Ya libela na est, ba parti wana batwela batikala nango, yo petikala na umususu. Oube boziwana bokabolaka. Président okokuta na makamusu Trump akoye biso okokamu. Peuple congolais, tant que tout ça va infiltrer la présidence, tant que Denise Nyakero, la Rwandaise toute, a besoin de main libre, il y a besoin de Oya Lingi, qu'on contrôle police, qu'on contrôle armée, qu'on contrôle des MIAP, immigration Isaïaye. Elle sera partout. Tozana kimia na mbokate. Tokozalaka na kimia na mbokate. Elle est l'espionne de Paul Kagame. Nakoye Sabine Lokomoko. Relation diplomatique ya Rwanda na Belgique et Katani. Totali na miso. Biso bataba service to seki. Il y a quelque chose qui se prépare. Mundela kansaka leki biso maele te. Bangonde batangisa biso to tanga to zui maele pe maele musu to leki bango.
Monsieur le Président, Soki, je ne le souhaite pas. Oyoki santé eningani kende Maroc, kende Yaka en Afrique du Sud. Kolanda te relation diplomatique ya Rwanda na Belgique et Katani tikana kende pas médecin na Belgique. Peuple congolais zoa émission bomba na disque dire. Eza bale à likolo. Ba français, ba anglais, ba américain, nanu ba lembi Paul Kagame te. Motate ke la kabangwe babilo kwa na $1. To solo la siko to biso to bango to te ka bango na $4 ou $5. Oya sala ka comex, quel manque à gagner. Yo somba kano biloko na muyibi nani en Rwanda. Siko oya kosombe pa kolona yango. Botika okosabatuko. Peuple congolais font la misu, peuple congolais zala mayele. Basango bamona bakei, makam basango basololi na président Macron boyebi yango. Moko nango na fongoli bino. Bazo senga départ ya président Félix. Moko na yango batali point faible à président. Bango ba bengi mes gestion, nga bengi mes gestion te poto za la guerre. So ki guerre za la raté na ko oui mes gestion. Yami Balé Balobi, impunité. Je suis d'accord, il y a l'impunité au Congo, dans le côté de la présidence de la République. Il y a 11h, 18h à Bimi. Et là, on va attendre dans Yangwan. Et là, on peut marquer en fond qui président Fachi Yangwan. Mais gestion, n'a impunité. Mais gestion, était, tout ça, la guerre. Tout ça, la guerre, président Obongsambo, quand il y a millions de millions d'obiments pour l'habiter. Impunité, oui. Mundelo Bobengisi. Asa mutu moko na ba pays pena ou ba pays de droit condamné à mort. Et na boy tenele to so raisonner peuple congolais. Nanga bakanga ki bakangi ete me basambisi à son absence, il est condamné à mort. Ba bien na ye ba le bien commis na maboko ya l'état. Président ebisi biso deux fois, pesa ya solo, biso bato ba service mokonzi ya AFC ezali Joseph Kabila. Et loko nini ezo zanga na justice congolaise. Kosa la procès contre Joseph Kabila. Kosambisa yepe ko condamné ye à mort. Ba bien nyonso Joseph eyeba na Congo et koma ya l'état. Toujours na bino. Dans le but que vous allez impossible mais vous êtes très difficile. Pour ba pays mingi l'Afrique au telema et au boya na yebi le pourquoi Olive Lembe na lobaki awa azana service ya azana ana service a mobali na ye akoma na femme seule akoma na lesbienne ko bimana ba fille à théâtre bino bozomo na ngo atinda ba fille à théâtre na poto alingi baso kwama bazonga bimana bino mutu bo travailler na ba service à sécurité ba chelion digila ok moko na bango ba fille à théâtre Olive Lemba zalaki na ye abimaki na kangi parenthèse to continue peuple congolais Olive Lemba za cité bo benga sa Olive Lembe asamba bo condamné moko moto asala likolo mabele pese na mabele nzambe na bomoye kombo ne Yesu Masi alobi loko mutuya nation etelemaka etambusamaka na justice procureur ya CPI alobi justice mboka na biso ezali malade eza ya solo bokangi mutu oyo mekoyoka lobi batiki liberté provisoire pour apesi 10 millions 3 millions 5 millions na Jean-Claude Boukassa Denis Pazu ya kati mutu boye Pazu na kati mais non peuple congolais mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gomba lobi mobondo c'est Joseph Kabila oui mais na kwa sabino loba révélation Joseph Kabila zaki mokonza mobondo mais ba kolite na yeba salaki akolite na yenani Jantiningo bila akolite na yenani
oyo azalaki faux chef coutumier na l'accès bino vidéo Ajo Kaka association de o bazo ko soutenir Joseph Kabila na 2012 ba takaki ngai ba lukinga ba kokinga ite zombie faux chef coutumier na ebisa Kabila mais moko na bango ezali Jekoko wa Mulumba et l'obité que ceux qui kombono eza Mulumba c'est-à-dire comme ndeko papa Etienne Tshisekedi nga botamina kini Jekoko botamina kinga bo to monate nga noko nanga mulolo Joseph proche collaborateur à papa Etienne Tshisekedi aebisa ngai te que papa no Mulumba azalaki ndeko papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba non ceux qui bozali bata territoire moko et le but est que na yo kabeka mwanga eza territoire Mupompa eza village Jekoko Mulumba ozalaki na PPRD na mwana mobali oyo Francis Galombo bozo tindeka bangulu na tanga Joseph Kabila na poto en complicité avec Roland Kachantali azalaki directeur à chancellerie na DG azobimisa ba faux visa bozo tindika bangulu na Canada na poto tu n'es même pas D6 otanga na Saint-Raphaël uniforme zaki salité famille Mulumba bazaka propre seul mutazali salité aza propreté zali o Jekoko ozo rassurer Kachantali na Denise Nyakero bopesa mbongo na kusukisa ye okokate Jekoko Mulumba Sylvia abeta lisolo tolanda ngwepa ya Sandra Jekoko kesenga mbongo pa Denise bapesi ye po bongisa nzela po wana na ngaliema akesus pa Kachantali asengi mbongo Kachantali ABC Denise Nyakero na pesi Jekoko mbongo abinga pe na pesa die Denise abia ko mbongo te siko akopesa mbongo po ya na Afrique sinde oyaki ndenge ozalia poluka mutunanga kokangote Jekoko Mulumba a commencé à travailler avec Kachantali na tangwa Joseph Kabila azali na PPRD abundisi papa Etienne Tshisekedi Jekoko Mulumba bino bata IDPS famille biologique ya solo bana Etienne Tshisekedi bana ya mama Chika bana ya professeur Jekoko Mulumba bundisa bino aza ko escroquer ba indien ba libanais ba kangaï na Kinshasa il avait même un procès avec un asiatique asotaki mirakimi na ba trafic d'influence yena Francis Kalombo Jekoko Mulumba azo tindika bangulu ayesi koyo na Kingabwa et pas Jean-Marc Kabundi PPRD tindie a Pesimbongo Jean-Marc Kabundi a commissaire député provincial. Jean-Marc Kabundi bakangie. Jekoko Mulumba po a distraire bino. A kangisi mwasi ya Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi na prison. Jekoko Mulumba kangisi mwasi na. Wana mutu. Il n'a pas un cœur. Denise Nyakero, la Rwandaise. Kachantali, les Rwandais touti. Soit disant de quoi Denise Nyakero. Basomba Jekoko, basomba Sylvie. Basomba Sylvie. Et ce qui Denise a kangamagana Sylvie, eza pona Balthazar Djoki Bongi. Pourquoi? Le nom n'a pas poké. Aïb saka président que non. Moi n'embalo yo camarade nanga avant to kutana, avant to balana, avant to zalesika mongo, aza mobile a Sylvie ndeko na yo. Ndeko wapi? Soki boza ba salam pasu, soki boza ba chokwe, boza ba bindi, boko mao ndeko fachi, non. Ya papa Etienne po pakala bino kumone Mulumba, non. Bazwa iloko wana balabiki aza camarade ya mobali ya Sylvie Mulumba. Pona ba entrer et pas ya Denise. Azalaka toujours na Denise ki camarade ya mwasi na mbali zalaka te. Balabi ke bota na fille mususu boye pona ko aveugle président ezalaka te. Mwana mobali a sente ba fille azuna basi ya mabala na Congo.
Na basi ya bakonzi, ya mokonzi te me bakonzi na Congo. Nzambe ako punir yo. Coucher avec une femme mariée, c'est un péché. Il t'a couché avec plusieurs femmes mariées. Joki Bonge, Balthazar. Vous avez embrouillé bateau. Même Sylvie m'a dit, tout n'a pas comprendre des relations, il y a des ngai na yebi, Denise, pona, Joki Bonge. Mais la commune baza collé, attaché, na mon clarté, libala na ngwe kufu. Ndenge ni akulu na lobani, na lobandenge ni. Et moi, tant que humain, na moni ko balancer vidéo yo, Denise bazo bina na mama ya Sylvie, na ndakwa Sylvie tindelenga, eza ntina morte, maman n'a rien à voir dans ces histoires. Alors, on a vu sa peuple congolais, bozala prudent. Denise a somba kabatu, na kokinga ite. Le ay amona ki déjà président Azali Mayas Fachi. Azamona ki na timba ba investigation pour na koyeba nani apesa ka pero luwara ba information ba déplacement ya président. Ezali batumisatu moko bakangi azana demia. Ba kotika ye poso Denise azaj patron na bango. Yango Denise timbaki azimwana na ye. Christina Nyakero achewan. Alors, Christina Tshisekedi dit, mais Christina Nyakero, je sais de quoi je parle. Alors, peuple congolais, tous sont très prudents. Tant qu'il n'a pas Makamba Denise, n'a pas pourquoi. Kata Souka, il y a Paul Kagame, et ça Denise. Bakuluka président Bella. Bakuluka président qui est des soins médicaux. C'est fini. Mais tout télémélé, on a combiné ça. Président Sowoyoki Nzoto Ningani. Belgique était. Relation diplomatique au basali en katani pona ko distraire yo. Pona ko loba bomoni bazo coopérer sur na Belgique tete masolo ezali bazana bango bien. Bana bango bien, be européen yo so wana balinga na bango yote balinga pe Congo te. Bazo la kwanga o ba américain ba botoli bango pe ba se retrouver. Bazana ba formule mususu ba américain ba sutuka likambetali santé yo, monsieur le président. Naibi ko landaka ngai. Mais famille ya papa Etienne Tshisekedi bokeba na Jekoko bokeba na Sylvie Mulumba. Baza ba élément oyo Denise Nyakero aza ko utiliser. Na lobi bien bana ya papa Etienne Tshisekedi nyos, maman Marthe, bana ya mama Chika, bana ya professeur bokeba na Jekoko Mulumba, bokeba na Sylvie Mulumba, bokeba na Denise Nyakero la Rwandaise. Azala Sabino Bolingambe bona mutema te. Comment expliquer peuple congolais? Ngunzi Carly Bond, maîtresse Nezalaki Jeannette Nyakero. Amimi ba à Londres. Na John Nyakero, mutatangi si classe Ngunzi Carly Bond. Beau-frère na yepo azalaki maîtresse Jeannette. Amimi ba ba Louise Nyakero. Denise Nyakero comment elle dit Louise, ce n'est pas Denise. Tant à Kimi Longa ke ba shekula komi Denise. Ache John l'ambassade ya Zaïre. Afde la Koti Mbalamoko Jeannette a commis l'ambassade ya Rwanda. Chancelier et balingi lelo John Ayako Salao. Et si dozi ba disposition. Ambassadeur wa Zalia wa Moulaïra. Tout ça qui n'a beaucoup, plus de 20 ans. Doyen ambassadeur accrédité l'Afrique du Sud, à son ambassade. Locataire, Ndakuma B, local en 1912. Mais ambassadeur Moula Jaye n'a mboko, pas même 3 ans, même, pas même 4 ans. Faut mon bijou. L'ambassade n'a biso basombi ko somba. Moi, j'ai visité l'ambassade. J'ai pris même des photos avec le monsieur l'ambassadeur. Bijoux ambassade. 38 bureaux espacieux. Baliba Longolaye pour
la rwandaise alingaka balubate. La répétition pédagogique à Longola François Béa, à Longola Gilbert Kankonde, à Longola Ajembelo, les ambassadeurs Nabiso Bazo Longola yo pona nini des manifestations contre le Rwanda. Denise Asepelite, Monsieur Moulacha, notre ambassadeur, des manifestations, oh, ça a mis une grande réussite en Afrique du Sud, par le bio Zalaki Nasimalango, même si vous avez des manifestations contre le Rwanda, Denise Abifo Kende, John Nyakeroya. Et Bazako utilisé moi la moisson Sylvie Moulumba. Olobaki na Fachi Olobaki va changer numéro. Denise a changé numéro. Sylvie Epsinga Denise a benga qui a payé numéro. Akoki ko lâché était pour ba secret za mbele tozo kende molo mais na lobaki lobi singa famille et benda na katwe katanaka. Tango Abel babomaki na kaye singa katanaki to benda na katanaki. Donc pour vous dire que j'ai Koko Moulumba, Sylvie Moulumba, bozo fingi sa famille a boti na bino à cause ya ba miette ya Denise. Sylvie soki bozuye na aner akoyeb sebino makambebele ya Denise, mais ce qu'on a aner Denise olingade. A bombi ba secret à Denise. Bino bozo mona Denise ali camarade ya Joki bonge mobile ya Sylvie. Non, eza camarade de ma solo eza. Ma solo ya ba ma solo. Va sacrifice et salama. Pour le peuple congolais, tous à la vigilance. Un vice-gouverneur, bataille des pèses bobundi plus de 3 décennies. Boyka mutumoko aye kakana poko boyo cheko komulumba mwana kingabwa vice-gouverneur. Mais la peuple de Azaroute Bangulu, à ça le côté, à ça même pas D6. Au service, il y a Ola Kachantale. Ola Kachantale a renversé le régime à président. Denise est d'accord pour président Longwa. Na yepse bino président Haïti a kufa mwasne muta azali complice na liwana ye. Alpha Conde a Longwa mwasi complice. Kuruziza a kufa Denise Kuruziza complice. Hinza yebi ke bazana balar basi bangindi alinga tikala na ba misuni nyoso tu wana. Peuple congolais botelema to bundela mboka. To lingi susute territoire moko te kende. To senga na commandant suprême. Ba généraux oyo indien ya cité bakanga bango. Général Itumba bakanga ye. Chef à garde républicaine bakanga ye Gabi. Batango fort bakanga bango. Ba obedu wa basira bakanga bango. Yoza mundu oza mobali nakolo mona chilo bato mobali. Moi ça koko mata mama pekate. Moi ça koko lingate no azala partout. Non, moi ça koko dominer yote akolo lingaza na mapekate. Boma bureau na ya cabinet mulili ya Denise Nyakero. Bureau na ekufa. Son autorité sur Denise Nyakero. Hein? Pourquoi Babilo Kaboye? Pourquoi le walika de koyi? Bon qui sangani non, to lingiso ile ko yate. Tout ça qu'on a front diplomatique, tout ça qu'on a front militaire. Front militaire et sengeli ba tunyos o ba kota na brassage ba longwa. Général India tangi ba na ba général. Est-ce que Bokangoli Vilembe procès au Salama contre Joseph ba condamné à mort ba ko botole biloko nyonso total. Joseph c'est un étranger. Ndeko na biso Muluba Noël Tchani empoisonné dans l'hôpital. Bozolo ba yamote. Chatumba santé za malamu te malgré boninga zo tambola wana bo. Azana poison nzoto Vital Kamerhe. Toloba te. Tokoloba. Denise Nyakero kokangate. Kachantale kokangate. Obo tindi wana azolia bino ba miette. Bato yepe engagé awa ba kokangate. Leki nanga moko benga na États-Unis, likamunini yo na Jekoko kokota masolo yebite. Jekoko travaille ainsi que Sylvie na ba luta
na compte ya Denise. Na ba fille mingi ba na poto wana na compte ya Denise asomba bango. Comme ça bon esclave ban puku ba tufi na ye ba masuba na ye ba mukinza na ye. Mais ngai ya kokinga te. Karta suka ya moto te na so yebisa bino karta suka ya moto yo. Paul Kagame et la Denise Nyakeo baluka bela relation diplomatique na Belgique président Maroc contrôle médical à Maroc en Afrique du Sud debout congolais sauf le Congo tangu zifweni diba chako kumbana sai inenea tomonani na mbalasima ndenge masi ya kobatela biso merci. Oye na société ba société belé boyoka nesa te tokoma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekoma lobi mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye. Omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso. Dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux te.